solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Tango Satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangai akobondela ponangai pona longa tango nyosoe atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete yo zanzampe nakovanda nakombona yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo kwete yo zanzambe nakutalela siyo atapasilekelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema unaye Kilongo TV. elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basante nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe kolo Yesu motema nanga esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekoloba te mpona yebi ete
na pasi bitumba na talelio nayo ipepe pambonge na simbi se kombo na yo nayo na vilanga na simbi se kondima epana yo nayo ma message confirme oui elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi Yesu Masiya otenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement Alléluia mwana kufa ki azongaki na bongo bien aimé nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu Masiya Nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masiya le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masiya Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Po ete longo na ye. Ndeto bima balongi.
kidogo. Solo kotalela moto eza mabe, otaleli moto akokufa olaleli nzete ekokwea tikanga na bwaka miso nanga mikolo esika lobiko ekota papasi nanga nayebisa moto te ata na bampiaka nakota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima nayebi lisungi ya moto eza nde vanite Inatokea Kalemi ya mzuri utamu. Tukiuza utaongeza ni ngapi vile? Hapa tunaanza 25,000 ya Kamalondo. Okay. Bwana di 25,000 kwa 25%. Ata eumeli nazozela tununga pona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali loboko na litama un jour akolongo nango bakota ya motema un jour akoka mosango natelie motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai Bambwa baliaka, bantaba baliaka, na nini tena? Inaisha. Nangulu bena kule baba. Kabila ngulu baliaka. Shibambe yako mutuza mafoto kutenda nayo batanyi baba saula mama muzuri nujisha ya mashiki. Bana kuriaka hii. Bena kulia baba atako kujuloko bena yeka yekwa na kuliaka na mbushi yena kulia. Bambwa baliaka, bantaba baliaka, na nini tena? Inaisha. Nangulu bena kule baba. Kabila ngulu baliaka ngo. Ayana waza bantu banakuriaka hii. Kuko masamaki mingi hapa. Samaki iko mingi. Hapana hii. Nishauza. Sasa kama naona hii. Banasema kama 22,000. Sasa tunaona zile 22,000. Nasema hii Kinshasa iko mingi, inatoka Bandundu. Meka kule ni ngapi? Mimi siyo bei. Ni sawa sawa tu. Haina bei sana Kinshasa. Nazipendeza sana. Sasa ile hii nini mnaitaka nini? Hii mnatosha hii. Ya mashikio. Mnaisha ngapi? Begeti 4,000. Oyo katika kama kolo 4,000 kantini. Asante sana. Hapana, bitafanya nini kwa kujamu Kinshasa?
Na kuja njo tunakuwa nunua tu manini. Makaya mani bitoyo. Niye mnasema bitoyo, sie kuna tunasema makabu. Hii manke nena. Manke nini? Wasema? Jua nini? Kwa una janti. Sikuona hii. Sikuona. Anasema nisifilme yake. Asante sana. Tango Satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponanga akobondela ponanga Mikolo, solingi osabone, obetika point. Longo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Saba Sota na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zuaka. E komaka peto zuaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Danger, FB International, Adega, FB International, Balobi Kunande Masolo ya kati, FB International, Yamoni Masolo, Kombo na Yesu ndelo biko nanga ye. Aye aye. Aina kotika yote. Musika na yonga ina kokate. Nazalokula mwana sosoe. Na mani ya mvula na batama wapye. Na yena siya mapapu na yoe. Na yetola moto ya nzoto na yoe. Aina kotika yote. Musika na yonga ina kokate. Nazalokula mwana sosoe. Na mani ya mvula na batama wapye. Na yena siya mapapu na yoe. Na yetola moto ya nzoto na yoe. Ya nanga kabulanga na Yesu Lena kolingate moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo nanga eza na Yesu makasi nanga eza na ye ilikia nanga eza na ye sekure nanga ye oh assurance nanga Oh
bolingo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo oh elikya na ngai eza na yo oh assurance na ngai eza na yo oh mai ya bomboye eza na yo nyonso na ngai eza na yo Yesu sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur. Batanga li solo na yote, papa na tela na gaye.
bato eloko ezanga ti anakotala yo moto kobanga mosika moto ya milelo mabima nyonso yata anakotala ye kaka shivona ezanga lokote asaleli ya mokolu ebakusiso ya fami kaka shivona ezanga lokote asaleli ya mokolu eske eza na bato nzambe asali kolu Hello.